Ipa biso tokutami ezali susu Marguerite Yombo na espace na biso ya toli kati na lisolo. Toli kati na lisolo ezali espace oyo tolendisanaka tope tosunganaka na nzela na lisolo. Na boye lisolo na biso lelo ezalaki na elenge mwasi moko azali kotanga na internat. Na boye na ba congé abandaki kozongaka na ndako. Na ntango ya classe azongi na internat. Bandeko ye kosalama ke jeune fille oyo akutami na zemi. Ba constate ke azalaki na zemi. Internat baye kozongisa ye na ndako ntango ba constate ke aza na zemi. Na boye elenge mwasi aye na ndako en tout cas ezalaki matata. Papa asilikaki makasi abengani kutu mama na libala. Papa alobi ke boye nde olakisi bana mwana natindaki na internat mpo akende kotanga to po amemela ngai soni. Bandeko na libota oyo ezalaki somo. Na boye ba famille ya papa nde bayaki kokende kozwa mama koye kosengela ye bolimbisa epa ndeko na bango ete elimbisa ye mpona lingala balobi oboti mwana oboti motema te. Tala ye azali mama mwasi moko malamu tovandi na ye bambula na bambula toti kozwa na ye mabe te me oyo mbeba mwana ke kosala na classe pa otindaki ye okopinir mama mpona nini. Nde boye papa ayaki na koyokela bandeko na ye azongisi mama na ndako. Donc jeune fille oyo arataki classe mbula wana puisque na internat bakokaki koaccepte ete na zemi baboyaki. Alors ezalaki matata vraiment na ndako, mais bon après papa malgré lui ayekaka kozwa ye lisusu ke bon soki mpe natiki ye na balabala boye soki nayoki susu yango ke akufi nyonso wana pasi na motema kaka lisusu. Donc malgré ye na pasi na motema aye kondima koyamba elenge mwasi oyo mwana na ye na ndako. Mwana mwasi oyo aye kobota wana babetaki ye papa bete basali nyonso boyekisi biso soni okendaki na internat mpona koyekola oyeli biso makambo oyeli memeli biso soni na libota. Mama asufraki mingi na situation oyo papa pe lokola libota mobimba. Bon 9 mois ekokaka te ekoki jeune fille oyo aboti. Ntango aboti mbula oyo elandaki papa mama aye kosenga papa alobi soki moyen ezali apoursuivre baétude na ye. Babengi mwana mwasi babendi ye matoi tala ndenge nazokondela papa mpo okontinue baklasse awa ozokende vraiment classe kaka koyela biso susu makambo mosusu awa te oyoki mama nayoki. Ok papa pe abendi ye matoi apesi ye tolia soloi na ye baye kozongisa na classe. Atangi asilisi bon atango asili diplôme d'état na ye azongi ndeko moko aye kose présente na boye ndeko oyo abalaki ye ake na ye. Alors mwana oyo ye abotaki ntango azalaki nanu kotanga bazwaki mwana bapanga bazwaki ye mpo ntango ye jeune fille azozonga na classe. Donc abokama ye na maboko ya papa na mama bakoko na ye bango nde bakoma lokwa baparent na ye. Ce qui se fait ke na ndako wana lokwa bana nyonso basi bakolaki mwana oyo akangama mingi na koko na ye ya mobali mpo ye moto akoma lokwa mwana suka na ndako wana. Lokwa bato nyonso baza kobenga papa ye pakolaki azobenga papa azobenga mpe koko na ye ya mwasi mama. Ntango mama na ye abali ake na libala aye kosenga ke no amema mwana na ye akende na ye parce que asolola ye na papa oyo aye mpona kobala ye ke soko kolinganga
naza pe na mwana nanga soko kondima pe mwana eozala malamu na boye ndeko na biso oyo pe andimaki pe mwana ok bazwi ye pe bakei bavandi bien na couple na bango aye kobota pe bana mosusu ndeko mwasi oyo 4 plus wana ya liboso abote ntango oza kotanga na bana 5 bandeko moko mosusu mama na biso oyo bisika yakendaka na losambo baye koteya bango bayebisi bango ete bomba mabe fo kotubela ifo koloba makambo osala makambo bomba makambo ekufela ko na motema ifo kobimisa yango kosokola motema na kovivre bien sikoyo koko ya mwana oyo donc papa ya jeune fille wana azalaki na bozwi na ye ebele na boye ye deja asaki testament na ye ke biloko na ye nyonso autikela koko na ye wana mpo azali kolinga ye makasi boye mama na eglise pa yakei bateyi bango ete fo koloba likambo soko oyebi obomba oloba te fo obimisa yango bandeko nanga mama azongi na ndako azolela ake komona mokambi oyo ateyaki bango ayebisi ngai naza na likambo mokambi alobi mama aloba likambo nini alobi ngai ntango nazalaki elenge nazongaki nayaki na ndako epengenaki nga na interna nazongaki na zemi wana eyindaki na ndako boye na boye me zemi wana nawutaki nango na interna te zemi wana nawutaki nango nde pa na biso na ndako ya papa na mama nde ntango nga nazongi interna nakei interna nakendaki deja na zemi nde eke kobimela kuna ntango ekomi kopimisa basini ya zemi ekomi komonana nde na interna bisika bayaye komona ntango bazongisanga me zemi nawutaki nango na ndako zemi ezali to mpe mwana oyo nabotaki wana aza mwana ya papa leki na ngai leki propre ya papa leki na nga moto aviolaki ngai wana azovanda pa na biso papa azofutela ye mpe baklasse azalaki deja na université papa azozwa ye en charge papa asaleli makambo nyonso papa moto abalela ye mwasi papa moto asaleli ye nyonso papa apesi ye mpe mbongo ndambu keno kamata yo mpe construire mpe entreprise na yo ozala mpe motu na vie me papa leki moto aviolaki nga nabota mwana ya mobali me likambo wana natambola nango donc kilo na motema bandeko mama azongi na ndako sikoyo lisolo epa na biso motuna epa na bino motuna yango mama ayebisa mwana wana ke papa na yo ezalaka koko na yo mosusu wana to mpe papa leki na ngai akende koyebisa papa na ye ke papa ya mwana oyo eza leki na yo oyo osalela nyonso na vie bongo ayebisa mama na ye ke mokolo zemi oyo nautaka nango interna ezali semeki na yo oyo bokolaki na ndako oyo bandeko mwana mobali asi akomi na 18 ans akozwa ngo ndenge nini nga nayebi te alors ndenge tozosolola boye ezali ya koyinda mama aza na kimia te bamemeli biso lisolo biso tolobi tika tomemela mpe bandeko alors papa ya bwanya kozala egoiste te sunga na bwanya na yo komela biso koma na page na biso ya Facebook soko ozolanda biso na Facebook koma place ya comment soko ozolanda biso na Symbol TV bipai binso ekutami ke yo ozolanda biso komela biso na mir na biso bandeko kozala egoiste te nzambe apesi yo bwanya bosunga biso na likambo oyo elenge mobali aza deja na 18 ans azo présenter examen d'état na ye
mama lobi ke yaza na kimia te bandeko bosunga biso papa ya bwanya please koma mama ya bwanya elenge mwasi ya bwanya elenge mobali ya bwanya bosunga biso bokomela biso mama oyo ayebisa jeune garçon na ye oyo to te akende koyebisa baparent oyo ya ye to te asala nini bandeko bosunga soki mpe ezalaki yo na esika ya mama oyo motema etutisami na malakisi to mpe mateya kimi eza susu te na motema likambo wana ekoma te ekomata na motema sikoyo okoloba to koloba te soki okoloba okoposite ndenge nini vraiment bosunga biso tozozela vraiment alors baconseil na bino baide na bino ensemble toyebana kosunga libota oyo soki ezalaki yo na esika ya mama oyo olingaki osala nini soki mpe te toli na yo ezali nini mama oyo aloba to aloba te alors lisolo moke epa na biso tolia mingi epai na bino merci mingi mpona temps oyo boyebaki na koakorde biso lisusu lelo wana tokutani mikolo ekoya tika ete nzambe na bomoi apambola bino merci bye bye.